بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. وما أرسلناك إلا Bandeko balandi ya émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. To bandina na kozongisa matondi epai na kolo Nzambe pe tika ete kimia pe obote ya Nzambe ezalote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo ezali émission na bino Ar-Risala. Oyo ezali koleka chaque vendredi na 17h. Pe redivision nango ekozala mardi na 23h. Na mawa ya Nzambe na nguya na ye a permettre biso mokolo ya lelo po ete tokoka kosolola na bino. Na masolo oyo toko partager to message oyo ya journée ya lelo ezali par rapport na liloba ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo ezali rapporté na Imam al-Bukhari pe ezali rapporté na Imam Muslim na kati ya ba recueil na bango. Abdullah ibn Umar azali koyebsa na biso ete prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi buniya al-islam ala khamsin shahadatin an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawm ramadan wa hajj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Ayebsi na biso na katna enseignement ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que islam eza etombwami na makonzi mitano. Na makonzi mitano wana ya monango ezali ko témoigner que Nzambe mususu azali te, que Nzambe moko oyo azali na musangisi te. Pe ko témoigner que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali moumu na Nzambe pe motina binaye. Ya mibale ezali kotele misalo sambo mbala mitano na mokolo. Et troisièmement tozali na kobimisa zaka to aumône légal. Et ya mine ezali kosala siyam to ko jeûner na mois ya Ramadan. Et enfin prophète aye koyebisa na biso kosala pèlerinage pona mutu oyo azali na bokoki ya kokende voyage wana pour accomplir cinquième pilier à Islam. Alors mokolo ya lelo tokozongela nanu témoignage wana ya yambo. Premier pilier à Islam. Likonzi ya liboso ya Islam. Ndenge prophète alobi ke Islam etombwami na makonzi mitano. Na likonzi wana ya liboso ko témoigner ke Nzambe mususu azali te kaka yemei Allah subhanahu wa ta'ala. Ezali parmi ba eloko makambo oyo ezali ya mutuya ndenge ba ulama to banganga Nzambe bazali koyebisa na biso ke a'zam ma amarana Allah bihi at-tawhid. Ça veut dire eloko ya mutuya
oyo ezali très important pour na biso na bomoi na biso awa na se ya moi pe na mokolo ya suka oyo kosalisa biso pe po tozwa lobiko ezali bomoko bwa nzambe. Parce que quand on dit ou bien tozali ko témoigner que nzambe mosusu azali te kaka ye moko Allah subhanahu wa ta'ala, wana ilakisi unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wana nde babenyango tawhid. Ça veut dire nzambe alingi te ke ba associer na eloko mosusu po ete yazalaka très jaloux na ko associer ye na binzambi mosusu po ete yazali ye mei azali na mosangisite. Ezali eloko moko ya mutuya soki lelo concept wana to intérioriser yango na katikati na bomo na biso na mayele na biso, même na katikati na mboka eko servir biso pona koyeba kozala na kimia pe na koyeba kozala na développement na katikati na mboka tanke to koyeba bokonzi ya nzambe nzambe nini oyo esengeli bato basambela. C'est ainsi que na katikati na Islam to komona Imam al-Bukhari azali koyebisa na biso alobi na katikati na buku na ye ayebisa a intitulé yango chapitre mobimba alobi babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La première des choses oyo esengeli moto ayeba yango ezali connaissance ko yeba nzambe kozana connaissance ya nzambe oyo kosambela avant yo sambela avant yo kumisa avant o sala eloko nyonso to ko salela ye nzambe wana il faut d'abord oyeba nzambe yango azali nzambe alolenge kani azali nzambe oyo azali na ba qualificatif nini ezali très important. C'est ainsi que témoignage wana pourquoi est commis parmi ba piliers islam, parce que ye moko Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné que non ye azali yemei azali na mosangisite. Témoignage wana ye moko na no abandaki témoignage wana tozongi na 4 na 5 Coran tozana 3e chapitre ya 5 Coran na verset 18 Allah subhanahu wa ta'ala alobi shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah yemoko na 3e chapitre à 5 Coran na chapitre la famille d'Imran yemoko nanu azali ko témoigner azali ko sala témoignage wana ya unicité na ye ya bomoko na ye. Allah a témoigné que ezali na divinité mon côté oyo ezali digne d'être adoré à part ye moko Allah. Pe esuki epai na ye mon côté na ba angelu na ye na likolo bazali pe ko témoigner lolenge moko ba témoigner que non esengeli te bato baba na ko sambela binzambi bazana na bazambi ya mibale misato mais plutôt c'est ka bazana na nzambe moko bazali pe ko témoigner que nzambe mususu esengeli bato ba adorer na solo azali te kaka yemei Allah na esuki pe epai na yete nzambe alobi wa ulil ilm qa'iman bil qist na bato oyo batonsami na bwanya bato oyo batonsami na connaissance banganga nzambe bango pe bazali ko sala même témoignage misatu na 4 na verset oyo ezali ko lakisa biso véracité ya likambo oyo pe importance ya likambo oyo. C'est ainsi que au moins na katikati na enseignement ya Islam la première des choses il faut na koyeba nzambe wana ko sala témoignage ko tato la ke nzambe wana azali yemei oyo sengeli ba adorer ye ba sankse na eloko mususu te na yemoko Allah subhanahu wa ta'ala yemoko lisusu abeti tolo na katikati na Coran soki tozongi na 20e chapitre à 5 Coran verset 14 lokola elakisi biso ke yende esengeli ba adore mais ye moko pe ami lobeli alingi basankise na eloko mosusu te esengeli kaka basambela kaka ye moko ami lobeli to mon na katikati na 20e chapitre surat Taha na verset 14 Allah subhanahu wa ta'ala lobi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allah lobi ngai yoyo ngai mei
ngai nde Allah apesi na kombo na ye pona koyeba ke non nzambe nini esengeli yo adore innani ana Allah ngai nzambe kombo na ngai ya solo ezali Allah nzambe mosusu azali te oyo a mérité adoration na se ya moi te mpe na likolo illa ana kaka ye moko Allah alors fa'budni bo adore nde ngai wa aqimi salata li dhikri e na tango bozali kotelemisa losambo kombo na ngai nde etangamaka mingi eza kombo ya mutu mosusu te tango ya losambo kombo na ngai nde etangamaka mingi na katikati na losambo na bino. Alors à partir de la version on comprendre que non nzambe azali très jaloux na bosangisi ye na eloko mosusu. Pourquoi nzambe azali ko pesa insistance azali ko insister lolenge wana ko insister bomoko boye? C'est parce que ezali na inconvénient soki batu bazali ko croire que ezali na possibilité ya kozala nzambe mibale to misatu to nzambe moko ou bien nzambe misatu ou bien mine ou bien nzambe ya bato na mokili to ya biloko. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba na 21e chapitre à 5 Coran na verset 22 Allah subhanahu wa ta'ala lobinini law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Ayem si la biso impossibilité ya kobozala na banzambe mibale awa na se ya moi impossibilité ya kozala na banzambe misatu to koleka to banzambe ebele. Ayem si la biso nini alobi soki awa na se ya moi pe na likolo ezalaka na nzambe mibale to misatu mbele biloko nyonso tu ekwei na katikati na chaos, tout serait plongé dans le chaos. Mbele chaos ezali na katikati na mokili mbele nini arrangement tozali komona ngona katikati na mokili ezali kosalema te oyo ozomona ke moi ebimaka na sima nango butu eye kokoma mvula ebeti moko elanga ekoti nyonso oyo arrangeaka makambo wana nyonso tu ezali ye moko le parfait arrangeur Allah subhanahu wa ta'ala al mudabbir. Alors yango wana ezali na impossibilité soki makambo nyonso ya mokili ezali kotomber dans le chaos, ça veut dire ezali na impossibilité ya kozala na banzambe mibale to banzambe misatu awa na katikati na mokili. Na esuki wana te nzambe azali kobeta lisusu sete na katikati na buku na santu pona likambo wana. Ayebisi na biso na 23e chapitre à 5 Coran suratul mu'minun chapitre ya les croyants ya kolakisa kondima ya solo poza la mondimi ya solo esengeli na yo olanda enseignement oyo. Na 23e chapitre à 5 Coran verset 91 Allah subhanahu wa ta'ala rubi mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala rubi nzambe atikala kozala na mwana te ke o nde azali mwana ya nzambe to biso bato moki to zabana ya nzambe matakhadha Allahu min waladin nzambe atikala ko s'attribuer bana te wama kana ma'ahu min ilahin pe atikala ko za na banzambe te nzambe tata to nzambe mwana to banzambe mususu o bazali ko seconde ye soki ezala kalolenge wana qu'est-ce qui eleko nini elingai ko se passer nzambe alobi idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Conséquence dango ezali mbele banzambe wana moto na moto akokaki mukolo moko asiliki atomboki alobi boloko ngande na bimisaka moi to na nokisaka mvula na kunokisa su mvula te na kubimisa su moi te to ngande na sala ki mapata na kolongo na mapata na ngana katikati na mokili moto na moto mbele bakabwani ezalo kwa na société soki bozali na association bopanzani boyoka nte okomona mutu na mutu amemi soki azali na kiti na ye amemi kiti na ye oyo amemi mesa na ye désordre ekoti mususu abakisi biso alobi wala ala ba'duhum ala ba'd mbele banzambe mususu baloki ko dominer baninga to coup d'état ekokai ko salema pe
kuna na likolo ke banza musu balobi no yo pe mandana oyo esili tikela ngai pe nazala nzambe oyo bato bakobanda kosambela ngai. Alors lokola makambo wana nyonso tozali ko remarquer yango na mokili te, donc ezali na impossibilité ya kozala banzambe mibale to misato, mais nzambe oyo esengeli bato nyonso to baadore enzali nzambe ye moko Allah subhanahu wa ta'ala, oyo azali na kombo na ye ya Allah, oyo azali na mosangisite pe abota te abotama te eloko moko te oyo ekokani na ye. Nazali ngame ite nazali na Dr Abdul Majid na kanisi akoki ko bakisela biso pona ko fungola biso sous mémoire par rapport na thème na biso oyo tozali nango ya unicité ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Matondo mingi Sheikh Famala ningo pesinga baloba. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ba'd. Sema yako tondo nzambe eko senga na nzambe akitisa kimia grâce ya boboto mapamboli maye onte ya ntoma wa Muhammad ote ya libota liaye ote ya bantoma ya toma moko na moko nzambe atindaki na bosolo na tila ete toma ona akoka kolongola bato na nzela na molili ya mema bango na nzela na mwinda bouti kolanda Cheikh Famba apesi biso intitulé ya émission ezali basé na premier pilier islam parmi ba 5 piliers islam. C'est-à-dire makonzi mitano likolo nango islam etongame sa yango islam ezalité les konzi aliboso albi koyeba ete nzamba ali moko ezali très important parce que yebi na kati ya Coran nzamba la kisibiso polele ke univers to mokili eza monene koleka et puis tozali ba seule créature ya nzamba te auto exister na kati ya univers non nzamba keli ba créature misusu ebele pe ba monde pe ezali ebele soko tangi premier chapitre ya Coran mo nzamba banika kalabi alhamdulillahi rabbil alamin. C'est-à-dire louange à Dieu, Seigneur des mondes. Littéralement, Seigneur des mondes, c'est-à-dire même monde au pluriel. Ah oui, Seigneur du monde, mais des mondes, c'est-à-dire monde au pluriel. Et puis, prophète Mohammed Dalobaki, il collègue le monde. Alors, donc, ce qui implique à dire que tous les habits mon côté, la créature et ensemble auto-exister. L'univers est grand et ça la créature est belle. Alors, cela étant, Zamba dit que la religion est l'islam. Ou les lingomba était à makina batoma banso. Denge tolobaki na mikolo elekaki mangoba ya nzambe za ebelete po nzamba za moko bo solo kobiki sabato ezali moko tina ya bokelami ya mutu eza moko tina ya botindami ya bantoma eza moko nini enseignement to lite yo bantoma nyonso bayaki kote ya pona kobiki sabato eza kali lite ya moko lite ya muso eza ka moko eza mibalete misato mi ka moko. Alors cela étant nzamba tie unicité bo moko boye ekoka kozala pilier fondamental ya religion na ye o ete yamaki na ba prophète banso et nde alakisi pona nini atie ezala pilier fondamental parce que pona biso bato so bati ba prophète batang bazali kotinda mais pas na biso parce que balobi ke mokili eza munene de ba créature bazali ebele soki ba prophète na ye ba eko tangisa biso na malamu te ndenge ya koyeba nzambe Satan o azana ba armée na ye o bazali invisible na biso mais bango ba omona biso to omona bango mais bango ba to mona bango te mais bango ba omona biso Satan na ba armée na ye bakoki koya koluka ko pengwisa bato to ko bungisa bato na nzela ya semba par rapport ya premier pilier oyo ya religion ya nzambo ete ya makina ba prophète nyos. C'est pourquoi de olanaki Cheikh Famba lobi eloko ya liboso na kati ya religion eluka koluka koyeba nzambe ezaite koluka oh miracle oh bazoko isa bato kuna oh te question. La première question en matière de foi ezali koluka koyeba nzambe parce que ndawabi okoki jamais ko sambela nzambe soko yebi na mieti ezata ata musala ata mutu comment okoki koluka ko sala na mutu musala soki na mutu wana oyebi bien te comment okoki koluka ko sala cop na mutu soki mutu wana na oyebi bien te. Alors nakati islam règle pe ezali jamais okoki ko sambela nzambe to ko prétendre que yo sambela nzambe alors que o apprenaki nano olukaki na liboso koyeba nzambe te liboso il faut luka koyeba nzambe et puis to koyeba nzambe ndenge nini to koyeba nzambe non pas na maele na biso moko to miluke yo nzamba za boende tetete nzambe ye mei nde azali habilité ya kolakisa biso lolenge ya azali poete ye mei nde amimonaka muto amonaka ya azali te ye mei nde amiyebi soki pesa na losambo to koiko sala pona nzambe ye nzambe nde akolakisa biso lolenge nini to sengeli ko sambela parce que ye nde ayebi grandeur na ye na gloire na ye pe ayebi maloba nini ezali ko convenir na grandeur na ye pe na gloire na ye
donc yo lobate ka oluki ka lo samba ngulu bino ngana osambela nzambe ndenge olingi basambela ka nzambe ndenge olingi te mais ndenge nzambe alingi yo osambela ye et o ba prophète nyonso batangisaki ezali sujet na bisote sujet ezali par rapport ya connaissance ya nzambe. Alors na kati ya islam nzambe a révélaki kaka 4 versets pona kolakisa biso ye azali ndenge nini azalo lenge nini na kati ya 4 versets wana to 4 versets wana ezali ko constituer bombe ya destruction massive ya ba doctrine nyonso ya lokuta pe 4 versets wana ezali kolakisa biso polele ete soki yo yebi olobike osambela ka nzambe mais nzambe na aza te ndenge ba décrire ye na 4 versets ya Coran yeba ke osambela ka na nzambe te peut-être osambela ka Satan osambela ka mutu mais oyebi te parce que Satan peut basambela ka. Alors, 4 petits versets, mais ils sont très profonds. C'est-à-dire, vie mobimba, un prophète, à 23 ans, il y a prophétie. Makamunyo soit qui est tourné dans 4 versets. Et puis, ils ont full sur le Coran, c'est-à-dire, ils ont un tiers même du Coran. Alors, on a beaucoup c'est prophète Mohammed Azala qui va tout tout parce que mais c'est parce qu'il va pousser la pelle les musulmans, pour baïba, ceux qui va musulmans, baïba, nzambe tout. Mais prophète va écouter na mais nzambe yo zo benga ba to sambela ya azan ngeni nzamba révélé surat 112 ya Coran ba suratul ikhlas ou bien suratul ma'rifa c'est-à-dire zali surat la pureté ou bien surat ya connaissance ya nani ya nzambe osambela ka nzambe na Congo osambela ka nzambe soki wapi soki bolandi biso na TNT po CCTV ko tisiko na TNT so bolandi pe na internet soki nzambe na azan ndenge ba décrire na Coran ate yeba ko osambela ka Satan. Si ma kombo ya nzambe. Alors nzambe azandenge nini? Nzambe apesi réponse à ce prophète Mohammed, bato bazo tout nanga azandenge nini ale. Yebisa bango lokola ngala zayobi, lobara bango qul huwa Allahu ahad. Nzambe azaka moko ahad. Pe kombo na Allah. Yende Allah pe azali ahad, l'unique. Aza dualité te, azali trinité te. Donc verset à liboso et la kisibiso, et les nino ko dissocier biso na athéisme. C'est-à-dire muto azo continuer ko ndima nzambe azala kate. Donc azaka lokola muto moka lokola azanyama. Parce que la loi de cause à effet existe. Ce qui veut raison mi likolo ya mesa, c'est-à-dire ça na moto atia kango likolo ya mesa. Le mokilo ko zo mapambate, ce qui est un architecte mon côté, ou ya na sibanango le plus grand architecte, ou ya sala kango, toi atira kango dîner à l'existence. Alors nzamba bi yende Allah. Ndege Cheikh Alba ke kombo ya nzambe ya solo. Nzamba za ba kombo na ebele. Mais kombo mon côté na kombo batu ba pesa nzambe et kokana na mo na kombo ya nzambe Allah. Pour to ko la sango dans les jours à venir. Et puis alors Allahu ahad, azali unique. Aza dualité te, aza trinité te. So sambi la nzambe, oh nzambe mi salto, so nzambe mi balé. Ça n'a rien à voir avec nzambe. Même Jésus-Christ dans la Bible dans Marc 12:28, tant au scribe a tourné mettre quel est le premier de tout le commandement. Alors bi Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, Adonai Eloheinu. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Même mot Adonai Echad. Na arabe Ahad parce que ça deux langues voisines sémitiques et qui s'écrivent de droite à gauche. Nzambaza unité. Deux balobi Allahu Samad. Yoka définition nzambe. Nzambe après que ça la unique. Arabi azay susu Samad. As-Samad. Unicité on landi susu na kombo ya nzambe. As-Samad elingi koloba nani? As-Samad elingi koloba liboso. Oyo bokonzi naye ekwe yakati. Oki ko la ministre bokonzi ekwe. Oki ko président de la République bokonzi ekwe. Oki ko pe mokonzi okufi pe. Mais yé bokonzi naye ekwe yakati. Premier sens parce que ça momoko polysémique. Deuxième sens, à Somado, l'immortel qui ne meurt pas. Il y a Koufakate. Parce qu'il y a un Kela liwa. A koki jamais ko yi kamera mana eloko ya kelaki. So ko yi mutu babengi nzambe. A kufa ta une seconde. A koki za nzambe te. Loka Jérémie barabi na Ezekiel 28, wa tira zo ko mi benga nzambe. Arabi ani Elohim. Nzamba bi na tindeli yo batu baboma yo. Tant ba ko boma yo ko ba isuki yo nzambe. O za nzambe te parce que nzamba keli liwa ko yi kamera mana liwa te. Et puis sans c'est suka Somado. Prophète Mohammed Alobi, à Swamadou, ezali oyo, biso banso to sengeli ko kende pa na ye, na ba problème na biso, po biso banso to zana besoin na ye, mais ye azana besoin mutute. Donc biso banso to sengeli ko na ba problème na biso pa nzambe, to ana besoin na ye, mais ye azana besoin mutute parce que lui il est Dieu avant comme après la création. Il ne devient pas Dieu après nous avoir créé. La création n'est que l'expression de l'un de ses attributs. Il est Dieu avant comme après la création. Donc, tu peux développer dans les jours à venir, Inch'Allah. Troisième version, il a dit ce que mon inzame no azande ngwate, c'est-à-dire, bokonjina ko yakati, akufa kati. Puis yende to sengeli ko kende pa na ye poto za satisfaction na ba besoin na biso, wana des caractéristiques ya nzambe, mokote na mokili azande ngwana parce que ba prophète nyonso, ba tiaka eliki la bangu pa nzambe, pe ba senga ka nzambe. Verset ya misato,
Nzambe Korah lobi lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire Nzambe abota te pe abota mati. C'est-à-dire soko yoki mutu moko abotama akoki za Nzambe te parce que Nzambe akeli ba ange asali bango bazala ni mibali ni basi bazana sexe te bazala sexué bazala sexe te et puis ba ange babala na kate ba piaka bango pe la mariage te bana besoin ya bana te soki Nzambe akeli ba ange bana besoin ya bana te pourquoi Nzambe ye akene ko za besoin ya mwana biso to za besoin ya bana pour ba perpétuer d'abord race humaine race na biso parce que soto to balani te to botite race ko yiko limwa ya suka to za besoin ya bana pour ba hériter biso to ba perpétuer souvenir la biso après biso. Mais Nzambe a besoin de biloko wana nyonso te. Nzambe Korah lobi abota te pe abota mate. C'est-à-dire abota te. Parce que ce qui aboti a comme le la créature. Oh babotaka, ba besoin ko bota. Il y a la créature te. Abota ma pété. Parce que ce qui Nzambe abota mi elingi ko ba o abotaki existaki avant ye. Nasuka pona ko silisa nazo ngisa maloba pa cher famba. Toko développer dans l'avenir inchallah verset asuka lobi walam yakul lahu kufuwan ahad eloko mokote ekela mokote ekokani na Nzambe soko yoke ba biso Nzambe azalo kwa mutu mobali Nzambe azalo kwa mutu mwasi Nzambe azalo kwa taba azalo kwa soso wana Nzambe te. Sali Nzambe tokobenga kaka ye na kombo na ye mais jamais toko ko imaginer to bake azaboé lokola Moïse alabaki na Deutéronome 4 15 à 19 abina bana Israël les jours où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu vous n'avez vu aucune figure représentant un homme ou une femme alors mitema na bido bungi sabinote bokelo bake Nzambe azalo kwa mobali Nzambe azalo kwa mwasi non Nzambe azandengi wanati donc na bukuse o ndena ngana pesa lokwa contribution alors dans l'avenir to continuer matondo mingi cher femme jazakumullahu kulla khair mtikete Nzambe alikana kupambola yo pe ati yango na kati ya mizani ya hasanati na yo yende azali Nzambe oyo mususu esengeli te batu ba adorer à part ye kaka pona kosukisa bandeko balandi Nzambe ayebisi na biso na katikati na Coran na verset na chapitre 21 verset 25 ayebisi na biso alobi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala ala kisibiso clairement alobi ezali na ntoma mon côté oyo atinda makina mokili po ete alongola batu na molili ala kisabango njela ya mwinda sauf ki ayaki kana lite ya moko lite yango ezali ya koyebisa batu Nzambe oyo esengeli basambela azali kaka moko azali na mosangisite yende esengeli bato nyonso tu ba adorer yango wana pona mokolo ya lelo inshallah bo retenir thème na biso oyo pe inshallah to ko continuer yango na mbala ya sima soki Nzambe apesi biso bomoi to sengi na Allah subhanahu wa ta'ala atia kimia na mabota na bino pe akoka kopambola moko na katikati na bino ndenge bo landi biso na émission na biso ya mukolo ya lelo aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas.